Bonjour mesdames, c'est La Rodriguez de la page La Rodriguez à Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement parce que là-bas, on met des informations politiques, socio-culturelles et puis pourquoi pas diaspora. Kuna tolobelaka nyonso. Donc, si vous êtes abonné à la page La Rodriguez, s'il vous plaît, abonnez-vous, vous allez décider. Et puis, ok, na lombango, na YouTube, na ngai, Esther La Rodriguez. Kuna peto tchara ba mo ba vidéo sur 18 ans, ba vidéo où ils ont concerné société nabiso et pourquoi pas politique, économique, culturelle et puis oyo nyonso kaka koyela biso oyo basije ezali mpona koanalyse toye toanalyse. Donc voilà, vous s'abonner vraiment massivement parce que babonnement na bitongo bozo s'abonner na ba page na biso esalaka epesa biso crédibilité moko boye na ba réseaux sociaux mpona ete tozalaka bloqué te tozalaka na facilité ya kopase information kopase ba analyse na biso. Donc s'il vous plaît bokende s'abonner na YouTube Esther La Rodriguez et pourquoi pas page Facebook La Rodriguez. Donc voilà, na pesi bino mbote. Merci pour na ndenge bozo encourager nga, boza toujours wana pour na ko liker, ko partager ba vidéo nanga et puis pourquoi pas ko commenter ba conseil na bino ba suggestion na bino ba kambo nyonso boloba pour nanga to ko sala de sorte que to changer tactique ag et puis to yoke la bino pe. Donc voilà, na pesi mbote na batonyo so basemi page La Rodriguez na moni bongo boss na biso Pati Mwimba et pourquoi pas ba Ana Ebenezer bazawana tozomona ba star engagé Francis Gogan tozomona ba Mamingeni tozomona ba Magalino Mama la star. Bon anniversaire déjà pour Nayo parce que nayebi ko eza mwana yo tika na ba quelques jours kaka nzambe azala na yo abatela yo. Après c'est mbote na bato nyonso pour reconnaître ngai, pourquoi pas Lamborghini, pourquoi pas Métis Cayenne et puis bato nyonso to bata Argentine na ba réseaux sociaux. Après c'est bino ba biso lelo na yo sala analyse ya lombango na vidéo oyo biso nyonso tomoni ya soda oyo policier abetaki kuluna masasi na lokolo pour na se défendre. Donc on a aussi la mo analyse mokie mais na lingi bola na vidéo na lo pour ça parce que c'est pas bien du tout. Donc voilà, na pesi bino mbote et vous partagez vidéo surtout, vous likez, vous commentez et puis tozonga na sujet mosusu balasima. Mais na pesi bino nano moi extrême OK, ya nini c'est pas ça qui pourquoi salama ki bongo après nde toko sala analyse na biso. Merci beaucoup. Namandi momoni policier oyo a sali self de défense, soit défendre et pas bakuluna ye oyo. Donc mutu bakena ye pas boma ye oyo. Et pas bakuluna ba ena ndako na ye pas boma ye. Dans ce oyo, il faut qu'on paye sa prime. Ça c'est un combattant. Quand un kuluna vient pour agresser ce monsieur pour boma ye, ndako na ye. Na machette, il y a pour intervenir policier. Donc kuluna on a policier pour boma policier. Mutu boye, il faut te payer sa médaille. Ça c'est un héros vivant. Abaki kuluna te il a fait son travail. Donc on doit le primer. Comment tu t'appelles? Ibanda, félicitations. Ça fait sûr déjà, on va prime, on fait son prime. On a encouragé tous les policiers. Là, on fait son prime. Ok, très bien, merci. Ok, voilà, bandeko na ngai to kolanda vidéo ndeko na biso oyo babeti masasi et pas policier. Ndeko na biso asalaki infraction moko grave. Kotambola déjà na arme blanche ya machette ndengona esika bana bazali, esika ba mama bazoteka, esika ba papa bazali, eza déjà délit. Policier na vidéo oyo to analyse ngo bien ayebisi stop mais kolu nazo continuer na machette na ye ko menacer policier et policier pour se défendre, pour défendre aussi bateau bataki pembeni adalaki kutu gentil ya robeta ye masasi na lekolo. Donc pour vous dire que policier bravo na acte de courage, acte de force là ici parce que tu souffrir na makama bakoluna bande kuna biso belé bazo la agresser bazo la violer bazo la enlever bazo la humilier par des koluna na mboka RDC na
kati ya capital esika ba institution nyonso ezali esika ba ambassadeur ya bamboka mosusu ezali esika bato bazoluka quand même nzela nini tokoki kolanda mpona tobongisa mboka na biso. Mais un groupe de jeunes oyo masor ta mosusu ya mboka ndenge ezalaki delese na guerre, ezalaki delese na baproblème sociaux, esali ke bakota na banzela mabe esiko mpona babima na banzela wana eza mwa pasi. Moi je crois que mpona analyse na nga nasala lelo nakoloba ke bajeune na ndenge wana baza ebele bamiso baza bainnocent boyebi bainfluence ezalaka mingi na société ntango ke tozangi lipa kolia, ntango ke tozangi courant, ntango ke tozangi badistraction, ntango ke tozangi opportunité moko boye badistraction ya mabe ekotelaka bana na biso, jeunesse na biso, même soki baparent bazoedike bango na nzela malamu, mais influence ya bavoisin, influence ya entourage place moto azofanda epusaka ta mosusu bajeune na impulsion nyonso ya jeunesse kosala makambo mabe. Moi je crois que le gouvernement est comme ce qu'on attend, il y a qu'on investir physiquement, financièrement pour la jeunesse na biso oyo eza na likambo ya kosala te, oyo bazangi musala, oyo bazangi bakalasi, oyo bazangi esika ya kofanda, oyo bazangi ta mosusu ba parents, oyo bazangi éducation de base. Donc moi je crois que c'est le moment que le gouvernement nabiso a investir na jeune nabiso pour baluka moins métier, bazala quand même moins encadré, bazala occupé na makambo oyo eza constructif pour na mboka na biso. Donc occupé ko boaka bango te parce que baza bana na biso, wana eza Congo na biso. Donc il faut to luka ba moyen nyonso oyo tokoko osala pour na ko encadrer bana oyo parce que biso tozozala ba victime. Bana ngo baza neti bato moko bayebi esika bato mbongo bazali, mais ba atakaka surtout ba pauvre mama, bato bazoluka pe loko vie loko la bango. Bango nde bayaka na ba machette na bango ko menacer na bandela. Bato bakongo vivre na insécurité na kati ya mboka na bango moko. C'est incroyable. Donc moi je crois que mesure à liboso gouvernement ekokozwa eza koluka moyen na ba quartier oyo ba périphérie oyo esika bana wana ba sala ba acte na bango mabe ya kikuluna bomeka kozwa bango botinda bango tena kanya mama sese kuna place ba keno sala bilanga ba yekola ndenge ko cultiver, ba yekola ndenge ko zala ba menuisier, ba yekola misala oyo nzamba a pesa bango basala parce que trop c'est trop. Et ça faute ya mutute, et ça faute ya biso nyonso to société parce que tout moni bango ndenge bazokola na alire na bango bakolona, mais mutu moko te azwaki initiative tant bazalaki nano na le néant mutu moko te azwaki initiative ya ko encadrer bango na nzela malamu. Sikoyo ekomi tâche na biso nyonso to luka ba mécanisme ni to ko sala pona to bannir acte ya bakuluna na mboka na biso surtout na Kinshasa. Eza déplorable ya rotala ba jeune makasi ndenge wana bo se lancer na bino ya kokataka bato ba machete ko bomaka bato ko violaka basi, c'est pas de tout bien. Mais eza tâche ka ya gouvernement te, mais eza tâche ya société mobimba. Biso nyonso faut s'engager to yeba nini to kokoko sala. Na yebi lisolo moko na kaka na mboka moko Afrique, bato ya bongo bazaro za lebele. Mais bato ya quartier oyo place bana wana bazaro uta, eloko nini basalaki, bakoma kosala ba veiller na babutu, bafandi basangani, bazawana, bazotala, esika nini bana wana bakokotela. Ezwaki ta, mais quand même batikaki makambo wana. Et moins que badiminyaki, bazwaki a lire oyo te ke no, bango bakomi ba patron. Pour la cas, il y a des policiers. Moi, je crois que policier, il faut être la brave. Policier, il faut être la honnête. Policier, il faut être la moussala ou yesengeli ye asala ou yeza ko défendre intégrité en mboka et surtout ko protéger population. Moi, je crois que policier oyo acte asali eza acte de bravure, eza acte ya kozala digne d'un fils du pays parce que
alobi na ye 4-5 fois stop zonga azozonga nsima mais ekomaki na minute moko ke non il faut agir de asalaki yango na ndenge mabe te parce que abeti ye masasi na makolo abeti ye masasi na makolo soki ezalaki moto mosusu oyo azalaki na maîtrise te ntango so kuluna wana alingaka kufa mais gloire à Dieu akufaki te. Donc moi je crois que gouvernement na biso botia makoki bo investir na sécurité mboka. Policiers, il faut bazala bien payé, bato batalaka pona sécurité mboka bazala bien encadré et puis population biso pe tozala bien encadré mutuna esika na ye to garder babandi na biso. Mais tant que misale ekozala malonga te, tant que bekole ekozala malonga te, tant que bana wana bakozalaka délaissé parce que baza ba orphelin baza bana balabala totiki bango na soir wana, alors makambo yo ekozala plus pire que Brésil parce que toyebi que la Brésil ezalaka facilité mais nayebi que eza na ba situation so yela biso na vie eza pona tozwa bayele, donc eza mayele moko tozwi et puis eza pe al stop alerte pa bakuluna ke non policier to baza na munduki na repousser na te sika policier azali na royate. Donc il s'agit que ce que le gouvernement ou bien institution ya ba police ezwa sikoyo makamango a charge na lingo lo banini par là na ngana lo bakena na ba quartier oyo place bakuluna wana bimaka mingi, il faut bon monter vraiment ba unité na bino mobile que non boyoki makelele bokeyi botie stop tam susu na wana eko décourager bakuluna po ba continuer musala na bango ya ko pesa population ko banga bato ba vivre na insécurité bato ba vivre na kimiate. Donc voilà, on ezalaki analyse nanga po na situation ya police oyo abeti kuluna masasi. Donc bravo à toi et que nzambe apesa yo motema monene okora robosa nango parce que toyebi ke ezalaka facilité kozokisa mutu mais yo osali yango pona yo te mais osali yango pona ko se défendre surtout yo moko et puis ko défendre bato bazalaki pembeni. Tolandi histoire pourquoi kuluna wana bimaki akendaki pona boma mutu. Donc, ceux qui policiers on a la quitté et dinaro à la passimique. Donc voilà, c'était la Rodriguez. Abonnez-vous sur ma page YouTube Esther La Rodriguez et pourquoi pas Facebook La Rodriguez. Merci beaucoup et bonne journée.